Tonight, yangu soka dindi butanda wakati ya kubanga mutama teknisika upaya batu ata balobi nanga ke naleki na kombo ya président Manoka mais mwana liaka na nsima papa babeni odiembele kombo na ye te wana bato balobi mais napesi bango kaka chance na bango mpo eza makanisi na bango me yanga babamba apeka libanga na mangetela ezalaka nango soki oza na poso olia mangetela mais soki oza na zeme olia mangetela te. Appel à Bellevue, ça qui ont dit. Appel à Bellevue, il y a présente Bellevue. Et ça, là, Sengo, à partir de cordon, babenganga ina kebeta makino comédie. Na ona sala na makino comédie et c'est peli sa présidente. Ce qui na zalaka na beta ka mabe. Ngele lo benganga ngate. Mais vu que na portaka implice. Yango ma présidente ya benganga nga po yebi ke bobo so pa ye aportaka implice na ba ona bengsaka, babakisaka implice to sangis to beti teke. Yango na yebi yo toza na trois sortes ya ba kilotes. Première chose, deuxième chose, et aussi troisième chose, et vous rien, recorroborer là. Et toi, monsieur, regarde ici le tableau, recorroborer là, sa route, sa rétibili focardiste. C'est mon ami, et aussi, et on ensemble. Et ça. Aussi ça a été secret dans Il y a trois choses. à part trois choses, voilà. 1, 2, 3. En français. Angèle ou Gabriel. Oh. Jésus-Christ est mon sauveur. Et grand papa. Là, il dit comment on a bien été. Moi, maman, kobuka na te yoka lisolo Maman Gisnovitz, yene coach ya loposo ya nzoto na bino. Ayena bakisi, ozo traité ba tempo, banduta, baboko na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux, ride na elongi. Vieillissement, au profiter na cash ne okoma kobomba elongi, okoma koyokela nzoto na osoni. Kobuka na te, lukaka ka Maman Gisnovitz, okozonga lekeleke, mwete. Ku maman na ngai babi Maman Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino. Yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po tebi docteur azaka ka moko coach azaka ka moko kozoe eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w. Il faut na sa checking lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na ebitende no. Yo yebite que ça mais comment la Canada? Ah bon? Loban na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikili kibwa nzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo.
Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi de Pessio. Aïda, oui, parce que c'est intéressant. Posa na Kinshasa, moi, ma kamilika na Canada. Nga soki naza na mega nakomaka chika Aïda, ya komela mwa moko. Ezala. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, bonga mkope na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka batache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo ekoma rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis Voilà. Pour entrer à abattoir. Masina. Batutu bokena mboto, bokena mikili ya mputu. Awa, Masina, Petro Congo, abattoir, entrée. Voilà, exemple de télévision, monsieur le journaliste Nabino Parisi Baza. Soif de vous servir. Donc voilà. Le lot, exemple de télévision qui est Tchangou. Donc il y a un artiste Bobo. Bobo maintenant raté mais Bobo. Bon, on n'avait pas comment la famille Bobo qui zengi. Tout bien est bongo. Voilà, il n'est pas qui zengi mais le rôle où jouer il y a qui zengi. De te colocaer artiste na biso fanarana commune ya Kimbonseki. Donc voilà, OK. Bon mona Tchangou yango to la moki tongo mbula pe betaille na Kisasa. C'est bon mona. Biso wana mais quand même. Regarde, mamma mia. Kisasa. En tout cas, ceux qui ont commandé Kisasa, ont commandé poto facilement. Pour Kisasa, pour combattre, il faut avoir un air solide. Le chauffeur va combattre l'air manière. Surtout moto. Oh. Ma frère, d'autres choses, ça va brisquer. Je vais quelque chose à commander. Biso ba sacrifice to sala pona bino ba abonné na biso frère abonné au finga journaliste était parce que to souffra bon mon quand tu as salé émission où tu es net boto qui tiki matek mais au moins ka boye pour finga biso sur la commentaire encouragez-nous au contraire. Merci beaucoup na Yannick Oshamba Godson Bossa Mboka et puis Shekina Vumbi, Malik Arafat, je risque à la merveille, moi la mamie. Bon, est-ce que tu as Kimbuta, Otokoma, côté à Sainte-Thérèse, tu as Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse. Voilà. Quelque part après ça, moi découverte. Bon, moi ma boulot, il y a qui ça. Ma boulot, il y a Nzela. Quand tu as vibré, pour moi, le téléphone. Et les lenses passent à Rosny Bamba. Donc, à Trotsko, Gilles. Bon, Gilles, on les a passés. Artiste de Bobo, il y a dans Kimantek qui est donc Gilles, on dirait bazar commune voisine na la commune de Kimantek. Voilà. Donc voilà, nous partons pour faire une surprise à l'artiste Bobo. Bobo qui sait. Il y a un succès, les gens alignés fort. Voilà. Qui ça? Bah toi pousse. Bah moto. Mon pauvre. Bah où tu as toi pousse une zèle à bangote.
vraiment tongo avant parce que nzela oyo embouteillage ezalaka tolakisa bino aller na retour na biso donc voilà tala bato ya moto tala baforme tala makolo yango nde azotya oh jesus tala oyo boyokaka mboka elengi tala a clignoté même pas so botuti se baye bakangi yo sous la pluie so tokokeka koluka mosala donc à la recherche du pain quotidien donc voilà tala mpe nzela yango motuka na nga ase oyo pasi yaya attends totuna kati yango oyo ya bobo père bonjour hein bonjour naokende na Kimantseke na avenue Dinganga okusani okomi edonga nabanga na RFI babenga RFI eza na yanu na veni kazo oyo ya Dinganga nzela eza bien te bakamio ya tai nanga oyo ya batai oyo ekoma d'accord merci merci bozomona ayebino boya akomata boyo ofinga bato c'est méchant hein? C'est vraiment la méchanceté obino bosala biso mituka eza no ya se nzela ya kisatala mbula ebeti na poto boyebaka après la pluie vient le beau temps mais en air de se regarder précisément à Kinshasa awa tokomi tokokende na komi na Kimantseke donc mais nazomona baobongisa banzela espérons avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que tu connais les gars? Merci, hein? Ok. Malembe. MPR. Bozoyoka? Boyoki? On finit un commentaire. Vous voyez, pas sur tout le monde, pour nous invité. Vous finissez un commentaire, on a fini au temps, non, c'est là où on hein? T'as la quoi érosion? La fausse en panzo. Zambe na ngai. Botana. Ah, patiner. Gauche, droite, gauche, droite. Piner. Une antenne, hein? Antenne en quoi?
antenne yango na liboso oh kuna wana numéro ne pezo le ka susti aso foto tuna susu dinganga ngo toleka na ko telema na luki na parquet mutu ka quelque part tozu moto ki nano tala non nzela nde koleka na oleka place moto eleki wana place moto ezoleka na oleka na aya boye nzambe apambolanga te ndeni boya ofinganga babétise akademi etikalaka ele moko babilandaka malembeka talaka ndenge ekendelaka tokoma na oma yango nano image ekota bien obenda mpe koyo hey kotambola opasi mbali busu na komakoto oyo kuluka découverte oya tokatsa mai yango soka dindi butanda okatsa ya kubanga mupaya akati po azobanga kodinda ye mbali boso akati apo abongo Fima Nigeria. Obiso kama tutalaka. Babi awa tumata. Awa lumati. Dasko fo matabu. Oy mwana pende biki mbangiste. Église oh avec qui passe. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Exemple de télévision, votre chaîne de l'excellence, monsieur le journaliste Barézy Baza. Alors, vous savez, cette émission en caractère socio-culturel, vérité plus, dont j'ai cette habitude de recevoir les invités de marque, c'est l'envoi de monde. Alors, aujourd'hui, sur ce beau plateau, j'ai le réel plaisir de recevoir cet artiste dont je vous avais annoncé, tout patrouiller, malgré, mais enfin, tout juillet, lui c'est l'artiste Bobo. Bobo maintenant, Bobo, avant de la présenter, laissez-moi dire un grand merci à Deo qui est derrière la caméra, la prise de vue. Merci infiniment à mon boss, patron, Yannick Chamba Godson, ma mère Clarisse Ganga depuis l'Angleterre, Gilles Monamputu et Ghetto Kamazi depuis Montréal. Selon mon cœur, Mastalangaï Shekina Vumbi, Carré, Mahamoutou du Toko. Merci à Jérusalem à la merveille. Moi, Namami. Déo, si tu es d'accord avec moi, Fongola Labisso, pour dire déjà bonjour et bienvenue à mon invité qui est Bobo. Bonjour et bienvenue. Ah, bonjour. Bonne santé. Nangolo Nzambe toujours pépélé.
Quand les ça quoi. N'est pas beau ça. Voilà. Et moi gentil na batunion ça au bako joie bako kotala émission surtout plus ba fanatique na yo parce que exemple de télévision nous a suivi partout dans le monde et ba fanatique no baza parti par là toujours dans le monde aussi. Oui, c'est bon. Bon. Si je vous parais connaître les fonds de blessés d'emboté, amis de faille, camarades à moi, t'es au matin lourd. Et bonjour et bonsoir et comment ça va et tout bien. C'est bonsoir tous et tout le monde. Je vais t'écouter, tout parler avec toi. Bonsoir Nabana Nyosa Poto. Na pesibino mbota trop et bonjour Nabana Nyosa Poto. Ba fan club ya Bobo. Bobo lingaka Bobo. Ba yaya tout bolingaka Bobo. Ba sœur tout bolingaka Bobo. Ba camarade tout bolingaka Bobo. Et ba master nanga bolingaka Bobo mbota trop. Bonsoir à tous et bonjour à tout le monde. Bobo yeyo. Ba sali tout baluka et ba jouer na sitio. Bo pesa sitio respect. Félicitations on a bango tout et LKH je te dis LKH Souk France Villarène JC lourd à Vimba Nambota trop na yo makambo baluka ki bandi déjà na koloba trop te pona suka na kolobebele na pesi non na moi intro voilà faut ba tout le monde voilà merci beaucoup Bobo c'est pour une première fois bisoto joyeux un exemple de télévision pour une petite histoire il y a Moussalango il y a yo il y a théâtre il y a comédie on embrasse lolenge boni les akana nini parce que to la moki to moni Bobo moko abimi na miso abato peut-être plus analyse solo moko utaki peut-être parce que baba muta utaka zéro pour ka comme héros moi les solo anana ngai na bato bakota la biso ba moi les solo ya parcours ya Bobo. Ouais merci quand de balobara pour battre belé ba beta baku yo mona nzambo azosala makama minene boya utiwa wapi pe abimeliwa wapi ka bota makane kana libumde ba bota ba artiste tout ya Congo ndepe ba yako bota Bobo na libuma mama Nzuzi Nzimbo Boba uti na palais quantième de la famille déjà Aza 7e hein et Aza 6e avant dernière Aza 7e avant dernière Bobo azala na palais Bobo azala junior il y a papa maman aux familles libote yeba et ba camarades ba yebi auti na palais na kombo junior aye na église ya Mpevialongo na kombo junior ba église ya Mpevialongo l'époque passée ba série ya mbotama ya Yesu quoi to sayelango ba théâtre pour na yeba ba l'époque passée zalaka ke théâtre bando salama na église ya catholique na église ya Mpevialongo mbotama ya Yesu quoi ba série ya Mama Maria quoi place Boba uteli wana donc Boba uteli na église ya Mpevialongo ya ba théâtre o ya mwana nzamba botami ya conte église na chorale ngana zala choriste na ndoyemba alito na zala choriste oui deuxième voix ezalaka deuxième voix moi capella rashi moi capella ba série ya ba kolo Yesu yo mobikisi batelanga pembeni na yo namona lola kino nasuka na bomoi nanga nyosa kolo Yesu yo mobikisi batelanga pembeni na yo namona lola kino nasuka na bomoi nanga nyosa wana deuxième na wana bakora wa OK et kolonga makambo église ya chorale et comment faut ça la théâtre ya mbotama ya Jésus Christ tanga botama ba salaka théâtre ngondenge waranga Bobo bato balongo ba peut ba fêter Noël ba chrétien ba fêter le 25 oh ba fêter bango bena ba fêter ngo trop parmi ba église tout moi à l'époque passé même yo yebi et zalaka ba église tout ba no la tongo ça même pevalongo pevalongo ndebima yango comment non ezaba bon mais ezaba ba bikola ba tout quoi ezaka ba sorte wana ba voilà mais bango si ndeto mona kana ba commune do na changwa wa tozana njile tozana kimbateke masina mais ezaka te moko changu mais ba commune ba quartier différent voilà c'est ça ezaka quoi ba église wana yaki ba OP abima ba bikoli OP ya Pevialongo ba bikoli mais bazaka na te moko église ya c'est ça donc ba série wana et kolongwa makambo na longwe na chorale et comme que to pona ba frère ba oyemba ba osala théâtre mbotama ya Yesu nani ba biso ba junior
vu que l'église déjà bandoko a marqué biso na makambo to ndo za sala to za ba respect na ba vie na ba dirigeant na biso et puis na ba camarade nanga et puis na chorale na biso na zaki vraiment poli makasi ba banda ko s'intéresser nanga na comportement na bandoko afficher avec bango quoi et ko tomber que ba vie ba pambolinga non yo photo tsoka na rôle boy po yepe na rôle ne ko simba ba yo pesa na rôle ya bobo Bobo nani en fait na comprendre. Ba ko pesa nga bobo ya rôle ya jeune moko o aza petit frère. Non. Tu au moni na kati ya quartier eloko na lobela ko mettre fois. Na kati ya quartier toza na ba Giscard rebellé. Na veni moko mo ya Giscard o asala ka agister o avana na se. O asala ka mécanique yaza koto na likolo o asala na boulangerie yaza ko bazé belé même misala eza différent kombo baboto la raté ba eza ya mutute eza ya batutu même misala différent c'est ça quoi ba pesi rôle ya bobo mais ba pesi nga rôle ya bobo nde ba mona bobo mo ya kala à l'époque passé ba 2000 ba 2007 ba 2003 quoi ba 2000 non 2004 pardon s'il vous plaît ba 2004 ba pesi nga kombo ya bobo mo o ba grand frère na nga ebele ba maman ba yebi na veni Munda na Kimbateke quartier ou soit qui santu so qui santu te malonda quoi bale bagizengi moko ba bizengi bazaka na ba quartier comportement ya za ko ficher na quartier nga isko na bana ko s'intéresser na ye na comportement na za ko ça na meka yi ba mona ye lokola kenda ba ko pesa ngo penda ko bobo net maman kombe tikali bobo yango zo continuer na kibo bobo ngana ko mi pesa ngote me ba pesa ngana hivi na kama ngote yakala msi wakufa bazate ba pesa ngana deja mwana wazala comédie bobo aza aventurier abenga ngana komba bobo apambola makena yi aloba de bola mo bo ekala voilà c'est ça voilà on est allé na ba année déjà ba 2003 2004 nous sur le bas et ezaki théâtre kaka ya église parce que comme ça normal comme profession na yo si voilà on va relier là on peut attendre 50 francs 100 francs ouais ba 2005 ba 2006 pardon wana banaki wapi wana sko na zo bango ba l'époque passée na utaka et pas ya sœur mo Brigitte Bangu oyebi ba série à l'époque passée tozota la théâtre ya président ngai Sika Zali merci na wana papa na obenge président wana papa ngai muyombe gauche na pièce série biscuit choc disons biscuit choc tango asalaka publicité na ye et puis groupe aliboso na l'époque passé na yebaka ezalaka muyombe gauche nde asalaka publicité ya biscuit choc basere wana bazalaka basalaka babia sere Brigitte azwaka pas présent muyombe gauche ye azalaka maman fondatrice na biso mais ya gravité ya ba 3 mois et puis tant tolongo na makambo église et comme ya ba quartier to komi de ya mikolo to bandi ko vanda bandaku et comme na ba troupe pa quartier nde to ko koma to tala bango boye nde koyeba benga yaka nde to lelo to benga ba mercenaire ndenga bobo ba benga comme mercenaire l'époque passée mwana yaka mwana pe to ko tshela ko azala ventile pe ko sani et ko simba ba tsenga pe na sali role on pe na meki boy bango pe ba beta maboko ba sepelaka mais ba lakisa ngate ke ba kendaka boy bazonga boy ba komo benga nga ba kala ba bilo mso ezalate pour monde évoluer ndeti ba ko kamba répétition lelo na ya kala ya différent ya lelo et comme na style mususu ya kala pe zaki na ba bato ba miye ba trotter koleka ya lelo c'est ça quoi moi balakisa nga pena ba do ndenge ezalaka te mais balakisa nga ke jouer awa nga pena ok na opesa nga ba do vu que sentiment bato ba oseka moi ba autre théâtre ezati to kendaka kaka bungu donc type lelo nga na yako miye bango ya partir ya kokola kotala bato tuna ba TV komona lokola mutu aliboso na vina nga na linga mangobo o nga na zako sepelane mingi na ba l'époque passé na ba CD to tito tala ye ba comme un peu comme modèle na yo bon ni sait jamais wana bato bakolo nga na yebite pour na tala kaka na linga yende OK na linga ka yemo mingi vraiment soki na tala bango na ba CD nde ba osala ba rôle wana et ça la nga pe bien na lobaka ngo pe un jour nga pe na bobo na komaka lokola bato mais na miyebaka na ngate na ozapeka lokola bango pe ko na milandaka respect na bango bazalaka nango pour le passé tozalaka na respect makasi koleka lelo tosaka lelo moi ba sabotage combien pour moi na mutuna na qualité amemoni sa komeli maintenant na komeli te akomo bebisa akomo finga na ba komela déjà parce que nous les apprendre surtout sur ba côté nzonzing bon
quand nzonzingi te kaka po emoni soki okomi impoli à partir ya ndako na bino na bayaya na yo na baleki na bavie ya bato ya quartier. Dans l'éducation de base déjà. Na partie place outil yango yo memo partout place okende parce que bobo ayekolaka biloko wana depuis abana de koyekola nde babangaka yaya bato nde bato sala mama bato nde basungaka mutu pasengaka na nzambe jour nga mpe na kozwa nazwa na sani nasunga bato nayokelaka bamawa mpe yango lelo ezokokisama kwa vraiment. Mais sinon lelo oyo bobo s'est démarqué poto baza d'accord lelo oyo banzonzeng presque ebele bagage et tout tokomona o par-ci par-là mutu nini yango ayoki kokanga wana loboko azalit ezalaki nani ka oyo alongoli yo na bandali po ayeno awa po apesi yo esprit kota boye tuna awa bazulaka transport akimbateke wapi ya Saint-Thérèse wapi aza moko nzambe yakoponinga nzambe mon frère ngai bobo mutu asimbanga na loboko ayebisanga ke moma na yo esali nini ekoki ka ye mpo ngai moko nazomiyebaki nakendanga ndako anganga te nasimbikisi te nayebi mpe nde bakota ndako anganga te tala ya nzambe eza gu moko ekoyila yo ta yo oyepa na nga mais un jour tondimaka te ke yoko ya kolukanga po yebaka bobo te Antoine Junior mais lelo omoni ye kasi grâce ya mutu moko ti ka nde osenga nzambe asunga yo na misala na yo ya kijournaliste mpo na mosala osala ya kitoko nde mpe bobo asenga nzambe asunga na mosala na nga bobo ya kitwani ya mosala na osala asangisanga na bato bakoporte bolamu na vi na nga to marché totambola elongo tosala union fait la force yango atutenesinga na yo mpo so ozaki esprit mabe ngana tokokangana te na opeso bafort barendez-vous naza place boye nake boye mais vike nzambe abi te yamba yaza ya yo yo mpo eza ya ngai donc ngai nzambe ya liboso na vi na nga nde nzambe na wana kisi na nga succès na nga valeur na nga papa bana na nga papa mwasi na nga papa mama na nga papa baya na nga papa tout ya vi na nga nzambe na ya liboso yango moi na va to banda émission na sambeli fallait kutu cameraman ntango tobandaki azwa yango mpo amonake wibobo asambelaka mpo ebele bakokanisa mabe aza ndoki takisuki na ye asa boye okoma konalika soki yango te sentiment so nzambe asangisi bato baza ide moko ezala kitoko yango moi na okota kati na makanisi na yo okotunanga na milobeli yango déjà avant nde baprophétie ya bobo ebima kala avant lelo bato baloba yango mais bayambaki yo ndeni na monde yango parce que nzonzo yango yaka facile bon vraiment nazala vraiment bobo mo utika deni par boye bobo ngo siko ayelaka ndeni nzambe azwi ye alongoli bobo longwa Junior longwa Antoine zala système à caméléon oyaki na bolamu na yo namoni bolamu na yo oza nango poli avec bato tuna mokili mais na bomba yo na keno na boye na change au couleur ka même rôle kaka ya boulot yango osalaka ya théâtre poza moto na pesi yo na baopportunité ebele alongoli nga na nkombo ya bobo te Antoine ya papa Antoine na bandoko jouele donc avant bando jouer avant bobo ezala bobo azala nazalaka deya na bobo bobo na ye kolongwa na ye kokóma na kipapa Antoine mpo nasaleli bagénérique ya baalbum mpe ebele ezali bokomona yango bakala te nasali yango na papa Antoine na travaille mpe naye koleka na PES TV na nkombo ya papa Antoine na tonalité mpo nazwaka papa tonalité naye kojoue papa tonalité naye koleka na PES TV nasali pendant nazwaka nalekaka ba 9 mois naye kosala na 9 mois namonaka bo esimbaka te naye kolongwa na minute oyo nde naza na abzi naye kolongwa na abzi e na PES TV nde na abzi mais avant ba PES TV na ba abzi nazala na nkombo ya bobo nalongwe bobo na ye na papa Antoine sikoyo natiki kitwani na ye na bobo na bando change bobo ya bobo na bobo d'accord voilà bobo manoka na bobo ezosoni nde moti ya se na ya likolo bobo na bobo leska Giscard ya Jisi bozaka baji moko me bakombo ezo différencier nde bobo Antoine Junior aza nde président bobo manoka azali nde bobo Junior azali nde président bobo manoka azali wana papa na nga batu ata balobi na nga ke naleki na nkombo ya président manoka mais mwana liaka na nsima papa babeni odiembele nkombo na ye te wana bato balobi me napesi bango kaka chance na bango mpo eza makanisi na bango me yanga babamba apeka libanga na mangetela ezalaka nango soki oza na poso olia mangetela mais soki oza na zeme olia mangetela te olingi olia manga mobesu po posa nango yes donc c'est ça ngai
na yebisaki eloko moko liboso naza bobo ya président Manoka te naza bobo ndeka président Manoka bobo azali aza Manoka ya palais na ye o baboteli papa na mama baboteli ye bobo eza kombo ya lingaki kotia na rôle ndenge asengeli pe ta mosusu alanda ye rôle ya mutu moko l'époque passé na leo ya sala bino to lingana yo tozala te ndenge mpe bobo ayekanga na rôle moko ya kizengi moko boye nde tobaki babobo baza ebele na baquartier to baya Giscard baza ebele ndeti baya Thierry baza ebele mais tomona Thierry mais na théâtre tomona Mukwata mais ya ndako ya Thierry mais na théâtre apesi Mukwata mais Thierry azali ndeti nga naza na ndeko komo Thierry mwana mela aleki na biso ya show la Dudu Makela yebi na pasteur Manushi waya la yebi masolo na ole bana moshomani voilà koyoka yo lobi wi nzambe muta azwanga atisio oui na ndenge siko ya mokili boye tant que ba humain parce que mokili peut-être ba roba ki bobo koyoka obeta lisolo déjà que c'est rosa natif ya qui maté ko kolia au botami au kolia ah bon ngai vraiment franchement na yebi so vérité nga naza mwana Kimbaté ke Pascal na botami na hôpital ya Bekatef na veni indépendance na ye kokola na Kimbaté po naza pe mwana Kimbaté po famille eza na Kimbaté famille eza na Pascal nde to mona ga famille tata na ki Pascal famille maman na Kimbaté ozala ka place mibale na botami na Pascal na ye kokola na Kimbaté ya ona loba naza mwana Pascal naza pe mwana ya Kimbaté mais mingi na loba mingi mwana Kimbaté po na vandi trop seconde na Kimbaté na koleli na yebi comportement bandoki na babatemite mabe na ba balinga ba via ba te évoluer te surtout Kimbaté ba loba bandoki barami te partout kindoki aza partout ndoki aza style no wana ba te te pa bon na biso totali na ba na nino na cimetière ya Kitambo ba ba na cimetière ya Kitambo biso na Kimbaté pe to na cimetière ya Kimbaté bon point ba banga ga ya Kimbaté ya Kitambo biso to banga ga pour Kimbaté vraiment musique partout cimetière na kinkole to mona ba cimetière likambo eza mystique te Kimbaté ke eza ndenge ba Kimbaté ke eza ndenge banda leza ndenge te ma ba côté eza un peu reculé eza reculé te ya sas na bandal bastard baza na Kimbaté ke bastard baza et là ça ke na Kimbaté ke babimisa bastard na bande excusez pardon non excusez na bandal babimisa bastar na Kimbaté ke pe babimisa bastar babobo yo bango yo pe so boy se ke sala mukili na yo abimi déjà na Kimbaté ke bobo ya Kimbaté ke ni na Kimbaté ke batoka ka mai na pompi na Kimbaté ke bayebi nde ba charger ka téléphone na courant na Kimbaté ke bayebi nde baniga fufu na courant na Kimbaté ke bayebi nde basala ka bakiti ba maçon bazali ndenge na bandali bazana bandal lemba partout tous les 24 communes tous les sorties à modèle ya batu baza et puis tous les communes bazali c'est que eloko lekele komoko exact to za même parce que ni ça batu bon ça complexe na sensi na comme qui vantare na façon ya comportement mais le comment ba commune comment oh bandal c'est Paris lemba ce qui c'est Miami bon ce que ça c'est Paris bango balobi c'est Paris na ndenge na bango mundela robenga ngo parité mundela omona nga Congo so qui mateke c'est quoi bon Kimbaté eza sur quoi eza commune nde ba commune union c'est ça et puis Kimbaté eza commune ebele o esalama et puis Kimbaté yango ezo sala banjili wana ezali pour Kimbaté eza po na yebi yango ebele ba yeba ko ba jike ebele ba vie nanga ba jika baza na poto ba na Kimbaté ke ba banda ko kende liboso ya ba jike ebele ya ba mandali ya ba selemba ya ba kinjili ba masina ba partout et ya masina pe bazali ya bandali pe bazali pe okosa ba concurrente c'est que muninga leki muninga azate to biso tout tozo zalaka batu ndeka muta vivera oliaka pa oliaka omelaka ji ngana melaka ji omelaka bière ngana melaka bière lobaka yo mondo linyango te mais soki esengi to melanga samba ngana osoma we po osoma c'est ça donc muto aleka muninga azate biso tout tolataka ba bilamba biso tout oliaka biloko to muninga sengali yo po oliango po eza facilité oliango donc voilà nyos ka nzambe mutaleka mutu mais biso batoleka na te beta biso lisolo tenio oyo style oyo eza ya ve na ngai moko te mais papa na nga koko na nga mutangindu azana Kimbaté ke na veni Zalando oh couleur nini o eza rose o eza rose je batakisa ba couleur en qui ma classe donc comprenez mon émotion oyo eza ba kilote moko na ba eza kilote oza chaussette OK na yebi ke image azozwa oza gondo oh ezaka jip te eza jip te kasi ya omoni bobo aza compliqué te ba misu ba okalise aza na kiss
bamiso bakanisi baolo bani aza na bonzambe yo lelo kamongo lobi ke Jeep Morgue ezala gondo te eza gondo eza mystique oyo eza bord mo babengaka yango na anglais babengaka yango fo bapresentaka yango Sti defulido fada istibi kilibide fasate nini hoyekes. donc nake nango na gauche babongisi pa te Roger baye nango na droite babongisi pa te Bibiche baye nango na liboso batali yango pa madame ministre Epesi doshi misine na gleti dis madame bisi de foyekes. oui donc eza 3 personnes oye batala biso tina États-Unis oyebi so lobi angla mabe oyebi ke silikelo ba commentaire so basilikili nga bakoloba bobo alo bongisa phrase wana olobaki mabe na bongisi mpo tolinga mpe bateya biso tosalaka yango na nkopo bayebaka te place wana sala mabe mpo te bake balikaka mpe bobo po soki baoteya yo te baobengo te seke balikaka te swaka te neti nga bobo mama nzambe azwa lokumu kolo merci yango napambolaka yo mpoza bolingo bobo andimaka teke lelo bato poto moko bazala te un jour na vie na ye bamonani lelo baobenga bobo baokonseye ye oza bolingo oza makasi moto akokani na yo aza te yo nde kaka nzambe solution na nyonso oyo abombaka la trinité na site oyo ye kodécouvrir bobo exemple TV yango nayebisi yo toza na 3 sortes ya bakilote Première chose, deuxième chose, et aussi troisième chose, et vous rien, recorbolerez-la. Et toi, monsieur, regarde ici le tableau, recorbolerez-la, sa route, sa rétibili focale. C'est mon ami, et aussi, et on ensemble. Et ça. donc aussi ça a été secret dans il y a 3 choses à part 3 choses wana 1 2 3 en français Angèle Gabriel. Jésus-Christ est mon sauveur. Et grand papa. Naebi kombo na kobengi lete. 3 personnes oyo basimbaka kopolo Angelo Gabriel asokolaka bachaussette Jésus-Christ abatelaka ngango mpo na faire mpo ebeba te mpo naza mutu na ye papa nde abatelaka koto mpo ayebi ke vi nyonso eza na mute yango esimbi koto donc na 3 personnes po soko omoni kaka boye po omona Angelo aye po ayaka bilamba minene ye ayaka na kola so omona Angelo abimili na kola okanga dadi moko ekonda Angelo abimili yo ayeli yo ayaka na bilamba monene moyo omona corps na ye soki eza misuni soki eza matiti moyeba ebombi de bobo aza bomba tu po bakokotisa bandoki tu satana nyonso aya kobimela awa yango mona so okati ngambo apo président na biso Fati Beton asaleli biso oza na ngambo wana okati ngambo kakadaka okebima na ngambo wana ozalaki na ngambo wana okesala nini okebima na ngambo oyo donc okoti awa gru obimi to facilité mpo motu to akata nde batie mpo mone fo motu to akota ti so oza ndoki obandi koyeba tu eza nzambe oyeba mutakala na ye bayeba mutakala nzambe te mais oyo yokuta mpe bakizengi déjà ebele mpe na théâtre na basi na ya mibali bazala namoni Yabuyi mais accès place aza grand artiste Yabuyi naye omona Aida aza artiste ya monene naye komona ya mayo wana mayonnaise te wana président nga na obenge président mayonnaise nakutie na mosala wana papa ozokomona ngai naye okuta masa na nga ambulance na mosala wana naye okuta président Kyodo na mosala wana e toperdra président Pululu osika kenda yango bobo alobaka place président Pululu akei nga bobo naye osala nini naye akobakisama wana ezala te yango na ye po yo moyebi kaka Pululu ndenge asalaka bamakambo yango ndenge yo osepelaka na ye ndenge mpo osepeli na nga nde cameraman na osepela na nga mpe tout le monde baosepela ebangisaki yo te koya kokota ntia na mondo nebangaki te yesu ntango ayaki kobikisa bato mpe yango osepelisa mitema bato bakanisaki ke bakangama na vie basepelaka moko bamona jésus bo ntango yesu akitaka bato bazalaka kandakanda yesu yango aye basepelaka asali nini aye mwana na nzambe ndenge ayaka kozwa oyo basalaka deja mpe ayaka abakisa nde nayokuta papa Mayo président nayokuta Yabuyi nayokuta Aida nayokuta baambulance
naye kosangana na bango tolobi toza bizengi mikie tokoma ebele totali batata tonalité tomona ba président Tito président Lianzi président Lia Matasiala oyeba mukwata ba vie pas président vie de loin ya Thierry mon respect ba Pakalowi ba Ibutu ba président ebele ba papa Mayaka ba président wa mutu wa zaman donc ba ozomona bango ebele oyena ba kota ba ki mama tonalité mama Loso azali en vie oye ba mama ebele bazali ba mama Kalunga azali wana grand prêtre mama Marie-Jeanne azali wana mama Moseka merci bongo siko na ba jeune ya mode azawana asaka wanega oji balox azawana décor azawana osoko panenga toza ebele ba babi azawana ba babi bazawana ba tebele bazali siko na rôle biso bizengi toza ka 6 biso biso comme ebele ya mbo ya robaksama association ya bino toza pe belé to fronter pe ba vie na biso ya batata na ba vie na biso ya ba jeune mais ya conquérir te que oh na lo ba na l'équipe papa oté tout le monde avait conquérir ya batata tonalité ya ba jeune talent na ba bizeng talent et ça biso toujours na kata a bizeng talent voilà pour toi qui a son malem déjà enregistré mais sinon nzonzing ya liboso et bimisa ki na poto ta au monde ba retomber ya ba pelle ezaki film nani to gagi ya nani bon ezaki grâce ya Daria TV bon nga moko na sala na nga babiloko ezalaka ka otourner no ebino mutuna makolo to wana no inspire no ya ezati wana yo yebe ezalaka na oka bongo wana ba inspire no yeteke na ozala boy na ke ya mwana master peut-être je jouer bien o ba benga petit bazar o ba benga master o ba benga pe kama tout ça bon oye ça biso ajino na soka ça problème te mais ba ebele ba boya kango pour biso ba obe mwana mke ngana oboya wana mais on le bilo la vérité on comprend c'est ça quoi donc ozo jouer na ba site bongo na yo jouer kaka na ba site mona tuna ba biloko ya biso mo kaka na yo tuna na ba biloko ba président mutu wa zamani président wa wana ba biloko moto sala na ba Francis Mavimpi Gelo Mavimpi to sala ba site mais ante ta ba zapi na ba site na bango to tuna mais na za ko considérer ngote to jouer ngo ka etaka kaka pona ko luka ba 100 francs 200 francs o tiki na yo mo considérer ngote mais eloko ye ko sala ngai susu tanka kombo eloko ane kei et pesi makambu grâce à Daria TV à partir du président Nangai Patrick Mbuya yende mutu alokota kangai alukanga partir poto bibo lukilanga kisengo na poto azana rage ngana yebi kutu tenga bobo angani awo na yebi ke na sala rôle ya bobo ya junior te mais ya bobo Antoine te mais ya bobo ya bobo na yo sala eloko wana et puis c'est parti na poto ngana yebate ba lukinga na ba façon tout bazwa kanga te sala pe ba 9 mois ba 8 mois pa ba lukanga te ya tomber ba ko lukanga dès que ba lukanga ba 9 mois na ba mona ngate et sili te ko ma sous premier mois 9 mois 3e mois 3 mois wana tout ça on le voit depuis 11 mois 11 mois ya ba ko mona nga na site ya Daria TV à travers ya manager BM Pro bravo BM Pro yende ya récupérer nga ba luka yo tout ça parti à président wa mutu wa zamani ba benga ye wana za président ya Changu o asimbi Changu za président numéro 1 na kati ya Changu o président Masumu papa na biso anoma ya za na kati ya Changu numéro 1 a contrôler tous les présidents na kati ya Changu soko boya ngo seko za no ka mutema mabe po poste za la kati za na boji ba mituka ba avion te maye le bwana sagesse au cadre ba tibiande katanios yango wana donc c'est ça ozo comprendre lelo yo elo na koyebisa yo eza makambo ya vérité ya vie na ngai o ngai bobo anazo junior Antoine nazo sanini nazo yebisa yo lelo ebele ba boya ko ba vérité mais biso tozolo ba vérité o eza o pepolobi avenir na esa nini ezala malamu o comprendre yango nazolo bana batloko ndeti ba balardi zola bafadi ya mbozo baletisa ya bampiana LKH suki na France ya Rennes na ville ya Rennes pardon na ville ya Rennes ayebi ba vérité nga na lobaka wana c'est ça ba makambo na zo fongola yo to mona ki opena Bellevue TV ça qu'on nen kotala Bellevue ko benga yo ko ke ko jouer kuna na Bellevue TV ezalaka tournage na ba président ponga na ndimaka teke na okutana na ba président nandima te na okutana et puis baba entre les artistes on va ça comme bazar na mo ba 12 na Daria tango yo tombolanga BM Pro
nga bengaki pro po ayebi oyo akochanga mpe po akochanga te bobo coupe place oyo sala boye nga moteka na mibimaka na kwa na bobo te bema akochanga asali nga na daria ye kochanga ika epesi makambu s'abonner trop pour nga bapesi nga conseil bapesi nga mpe bachance e bayebisi nga mpe baprophétie lokola babu amiyebisi na nga mpe babu bobo saveur ozobete yo nde eza boye kala te congo amérique kobeko mpo mwa ntango nakotaki wana congo amérique so oleki deja wana seke oza star naleka ntango naye koleka na congo amérique esika esangisa baprésident tout naye koleka na karine pala nakutana président Sobe ya Freddy papa Freddy Baliosombo nakutana président Chakala nakutana na président Sobe nakutana na président Lava nakutana Yabuyi na Aida esalanga plaisir déjà namoni ke bayaya oyo nabenga bango bayaya po babandi ar liboso ya YouTube ya liboso na voilà exact na yamba bango bayambanga c'est ça yango bapesa nga pe chance pe nga pe na pesa bango valeur na bango bango pe bafongola mutema lelo naza bobo na betaka 10 na ngai nde na betaka ka po totombola honneur ya Léopard ya mboka Congo quoi. Appel à Bellevue ça qui on dit. Appel à Bellevue, il y a présente Bellevue et ça langa esengo à partir à cordon na ye nda bengangai et puis Aïda abengi ngai Aïda ebisingai melo ba bengangai bayambaka sikoyo manager te mais zalaka privé kaka comme si na na tournage nde bayo yamba kaliwe les flammes qui talatala boma bayo yamba ye ya lobité non po baza tournage mais bolo bangana ye ngana za manager na ye ndenge ya lobela kata mso lobela na ndenge mabete pona regarder ka valeur à star bon nasuka nango batinda na ba voice na yo ka voice cordon ya tinda abike comment to bengi yo zo tinda biso manager ngabi olimbisanga tonga na yambaka bon olimbisanga ezalaka ngai te ezalaka nde mutu na pesa téléphone mais maka yambaka na baka yamba pona yambaka batutu nde selaka ke alobela oyo ayeme ya ngai te babenga ngai na kebeta makino comédie na ona sala na makini comédie et c'est peli sa présidente soki nazalaka na betaka mabe ngelelo abenga nga te mais vu que na portaka implice yango ma présidente abenga nga po yebike bobo so pa ye aportaka implice na ba ona bengisaka babakisaka implice to sangis to beti teke voilà c'est ça yango na vie. Merci beaucoup bobo to comme nous sommes presque na suka bobo marié bon bobo azana marié te maza responsable père de famille oza bana naza oui na papa 4 enfants wow oza mokolo naza mokolo age nde nalinga koloba te na bombaka yango jour eza na opesa émission mosu élection mpe kozala yo na ngai napesa age tobomba ya lelo tosuka wa tobakisa oyo alobi koya totamosu tokoyela jour wana eza ya age ekozwa biso te po bazala age nini tobandi okende boye tosoki bazala titoyobimisa age epesi biso émission elengi na lelo tosuki nio na age tokobomba yango basabone nanu so balingi biso basabone na chaîne batuna âge to ya lisusu ba partager ba âge ya bobo na ko ya lisusu kaka na émission à la chaîne to ça sous émission ya âge déjà ça moi c'est na vie vous avez déjà choqué na vie choqué ezala avant la bande vie ya bobo OK on a mona ba finganga ba cholanga ba benganga aventurier escroc aventurier zo même ba vie na vino pamba boke wa bo suka ka wana mais lelo est comme réalité il y a des acteurs oui il y a des acteurs mais nanda ukaka mwana bon omoni lokola deya na vie teme ebima mwana moko déjà ngana yo ava tobotama toyoka ngo na babible na bamaloba bapapa na bible balobaka mwana moko asenga bomengo pa papa na même baprésident na biso bayembi wana bamaison mare mwana moko asenga président Lacoste ayembango mwana moko asenga bomengo pa ya papa na ye na mama na ye po akende koluka vie mais sukasuka esukilaka ye mabe azongaka na maboka papa donc ya papa bawelaka te totikaka kaka nyonso na maboka nzambe c'est ça donc bana nyonso tu na quartier bafingaka bacholaka bango yango wana omoni baotikalaka bazero kende pa papa senga papa soki okoko permettre nga na oyo nauti mpa na yo opesanga chance mpe nameka koke sala selile nde bato église bazalaka babimisi selile mo batili berger mo boye biso mpe batateyate tosala ngo mwana mpe asenga nzela pa papa namoni nasali mpe mpa na yo opesanga chance nake esala mpe groupe na ngai moko boye mpe na kolobelaka honere ya yo na bonere e ozala bien ke yo longwe asalanga nini mais sans le savoir ke akipela yo bana na batanga moko boye mbula ebeta olela oke place eza te moyeka mpa motu wana axuli yo solution baraisonne ta babiloko wana e pambola motu makasi voilà
Bobo, c'est qui ça biso pour que tu kabwana et puis on ça mot de la fin, numéro à contact na yo, bato bazana besoin ba soutenir yo, ba lukara ba compte par contact na yo, ba raté ba kokota ndenge nini. Voilà. Yebisa bango, au bois qui m'a banga na yo, et puis on a des annoncés na tikio au sexement public na yo na suka. Numéro là pour na bata poto webi ka ndebo tsaka ba plus. 084 23 084 23 74 555. Donc 084 23 74 555. Wana soko bengi bobo ozoe direct oswanae oye basoka za orgueil ou bien azandenge nini. Ndekaka ezala kaka quoi. Baloba kutana na muto ye ba malamu nae mais koyoka nanu ya bate po ye ba mabe nae. C'est ça benganga sona oyamboto na oyambote et ozala benga bako sabino te ba pesa bino ba rapport à mabete ke bo baza orgueillete bo balingi mututu mais memaye na ndenge ya ordre o ya lingeli mais ko meme na ndenge ko budete ko meme na ndenge ko fingete ko meme na ndenge ko cholete memaye na ndenge loko moko kaka tozo sala yo bakisa ya yo ngana bakisa ya ngato bakisa compte ya Congo pour balakisa ke na Congo ba star ba bimaka chaque année pardon c'est ça. Ba dédicace na dédicace na nga eza epa ya LKH Souki na France na ville reine papa na Ketcha papa na Keren mbota trop c'est lourd wana pe asala ka bobo azala wana producteur nanga na boyete po yene muta asala bobo po azala lelo na pesi mbote epa ya maître John Mbelele Laetitia ya bampiana je te dis Laetitia ya bampiana mave mavinga Victorine mbota trop na bosanité venangai ipo bafalanga yo lobaka kaka penza ndeke lekino elagdi zola petino yeyo toujours kaka on est ensemble pas de soucis babos tout ya Paris roi makoko yebisa batu tout baza na France na Londres partout na monde bo soutenir bobo bajika tout ya changu o boza na kati ya Londres bo soutenir star na bino bobo ye mwana changu bo pesa chance bo soutenir ye na oesengaka totombola compte ya changu et puis compte ya Congo na biso to soutenir ba baza na Cameroun partout na Chine partout na Angola bobo yeyo star oazo sepelisa bino pe bo sepelisa eti awosomba 4% ndenge nini awosomba mutuka ndenge nini na mpiake tamikuwa respect na bana poto respect na bakombata tu ya poto respect tu na bakombata tu ya poto o baza na tous les continents ya Paris respect na bino ba combattant tout bosunga biso bana na bino baleki na bino ba ya na bino ba master na bino bobongisi na biso ka Paris poto laksa ba Evra Congo toujours et laksa make ba makambo zo évoluer boboza pona koyamba bino bobo yamba et partout. Voilà, merci beaucoup. Bobo Nantika yo, au Biso Mouki, c'est parce que ma fan yo. Mais laissez-moi dire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis du début à la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, merci infiniment à Deo qui est derrière la caméra, qui a réalisé cette émission. Et merci à Yannick Chamba, patron Bogos. Ma mère Clarisse Ganga pour avoir pensé à Jonathan Gana, obésité financière. Raissa Martins, madame, notre femme. Gros bisous à toi depuis le Canada, depuis Montréal. Merci infiniment à Gilles Monamputu. Il y a Igot Okamazi depuis Montréal aussi. Merci à tous mes amis aux États-Unis, Marco le designer, Clavier de Dallas. Si vous m'aimez, commentez, likez. Nous sommes focus toujours au boulot et vous parlez toujours ma produit à coach depuis l'Angleterre vous parlez c'est Marissa Pebanze Monae pour le cas toujours nakati il y a exemple de télévision et puis madame Ria je te fais de big salutations. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Likez, partagez et faites-nous parvenir vos remarques. Je vous laisse avec Bobo pour que clôturer l'émission. D'ici là, portez-vous bien et bon type de programme sur Exemple Télévision. Bye bye. Beta bébé, oh communénen. Beta bébé, oh communénen. Ne bisa komune. Ye bisangai. Komune ete gunger. Komune nani? Komune ete gunger. Bon, Yessi aussi est pas là. Si on met là, toi, mais c'est dans là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Goda Siteba Wobagasiga. Comment on dit? Je m'appelle Goda Bogasika Gigakose.
Bon, ça marche, je t'ai pas de ça. Monsieur ma Myriam, comment tu t'appelles? C'est au lit, c'est pas de comment. Je m'appelle 46 Rovira à ma parcelle, à mon papa, à mon maman, aux récits. Tu n'aimais pas qui est sur le tableau aussi. Aux bêtes, vous vendez et novembre par des côtés. Mais non pas parler, ça c'est parler, non pas des restations. Je vais publier les combos ça. Je vais parler, je raconte, je cite, série de mes ménages. C'est ma voix, c'est quoi, c'est bouquet, c'est Vénétie, c'est Bella Fala. Mais moi non yaza code pina. Yahweh, tango salaka mokili. O salaka ngona lolenge nini? Poto mona bikunka ya boye. Poelo bela biso na monoko yo. Ngai nazaki kukante, ngana zakwa bipuka. Et c'est ça que c'est ce qui va pas y. Ça, c'est les mots d'âme et les mots des démons. Kotamako parler là-bas et saisissent. Bana photo, bana fric, bana rap, bana zi, bana fugis, bana paya fugis, bana ori, opéa qui range. Irlande, t'es Irlande. Na bana paya qui range. Boba levi, Nicolas, Noël, Sabino, Trebina, danse ensemble. Ni ça yoga danse. Manga babina kama peka, babina kaluketu, babina kabaze, ina binisi bango dan saki peka pekate, ina binisi bango dan saki kangan jala kut. Ma, regarde ici, à route, au boulevard, ici, et papa et maman, et les enfants, et les locaux aussi, j'écoutais les sons, ma samba. Miesa, ma samba, miesa. Kure utapi bobo, kure utapi nazo. Bobo conduis-moi, banyama vavana kape rat. Banyama vavana kape nazo. Bobo, bangak kurang, bameni makata kangu. Ia bisa bisu. Batu bakata aku dari kape banyu bakata kape aku. Nandang ini, ia bisa bisu. Mana ayo kena ngais, pasal gimana nak ngai na abang na ngapa mana bisa segala makam na talaga bata lah kita kape sung. Loba bobo. Kure utape nazo, banyama bavana kape nazo, malek na bisa bavana kape na yolezo. Sino nini banyama bakata kakure? Pum kolong, mana kena kape ba malek na bisa tota la TV. Escopem, cumpei, ali mbaya maku bisa sekadar kasih na miga gang banyamu bakati kurang ni bakape banyamu tu bakata. Merci beaucoup par rapport à l'émission à Lelo. Toi c'est ça, biso to comme na suka. Ouais. Moi pour la émission à Lelo. En tout cas, na c'est pas l'émission na biso à Lelo. Et ça n'inga moi plaisir makasi pour batubaye bape identité bobo. Bamisuba yo kama na site moko boye, bamisuba yo kama na site boye, bamisuba yo kama na site boye. Mais bakasa ka boba suka ka wana.
or que vie sukaka te ekendaka donc fo toyaka bobenga bobo tosalaka baémission boyebaka valeur bobo boyebaka mpe bamakambo na ye azomarche ndenge nini idée eza ndenge nini c'est ça esalinga plaisir ya trop ya komona yo na journée na ngai ya tournage na groupe na nga mpe oye epuis nayambi yo tosala émission lelo esalinga plaisir makasi nasepeli mbala nsima ekozala so esengo makasi tosala kante ya congo kaka mpe tombwama mpo bayebake na kati ya congo batalentie bazali bajournaliste bacomédien bamusicien bajoueur et puis peintre mécanicien toujours ezaka art quoi c'est ça. Merci beaucoup Bobo. Merci. Portez-vous bien. Bye bye. OK. Papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga sava yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga
toi, Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye. Ngai na ye kotombola kone na lola ye. Rabi ye, lipasa na nkembo ye. Ata makasi esili ye, papa. Yo nde opesaka nga makasi. Ngai nasala na kasi nelanga na yo we. Yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo e. Ya mosunyeza ya bamba e. Ya molimo yango babengili lobana yoshila e. Bomikisisa lelo yo nzamba tombola bino. Yawe na bala ya maye lipasa na nkembo e. Rabi e. Nzeta mobeseka ukakase. Elike ya basantu kolo e. Sunga Africa Food Papa Moko. Sungako Pasteur Simon IPPDA. Sunga Père Nangai Nathalie. Na ye kotombola Comme na kit na bokonzi. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore et comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.